Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Fidèles téléspectateurs de Welcome Télévision, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Adonai. Comme vous le savez bien, c'est une émission qui parle des valeurs chrétiennes ainsi que leurs enseignements. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous la sœur Rachel Nzei, qui est autre équipe musicienne chrétienne. Avec elle, mon invité, on va parler de sa carrière musicale ainsi que de son tout dernier album. À qui je salue, bonjour maman Rachel. Bonjour ma soeur. Maman Rachel, comment? Bonne santé, bon mouvement et tout? Santé est bien, groupe est bien. De mon abissonnion par la grâce de Dieu, nous sommes là. Merci bien, fidèles téléspectateurs de Welcome Télévision. Maman Rachel, on peut se présenter brièvement la bateau Babioté, qui est Maman Rachel réellement. Au Salaranini, le bac à mamie, qui est réellement Maman Rachel Nzei. On peut se présenter. Maman, comment on a Maman Rachel Nzei? Nzei, Isaac Mamobali Nanga, maestro docteur Nzei. Groupe La Vie d'Éternel Mobimba, Tozali Awa, depuis Tobandi, Maman Rachel Nzei Banda Kala. On a bon moi na tina okola, mais kozala na groupe depuis 2000. Tobandi Koyemba, ti tozalelo, mais nangolu na Nzambe, to organiser déjà album moko, au bozo Kolanda. Kita na moto, par la grâce de Dieu, nous avons fait ça la deuxième par la grâce de Dieu. Maman Rachel a évolué na Congo. Et puis, nous avons un groupe Mobani Bozomo na Bango. Chaque jour, il y a répété, nous allons partout. Nous avons invité partout. Ceux qui ont dit que nous numéro na biso kozali to Sabino Awa. Partout. Ok. Merci Maman Rachel, où tu s'est présenté pour la baby Maman Rachel T. Je crois bien vous avez compris qui est réellement Maman Rachel. Maman Rachel, nangina yeba ou soit téléspectateurs na biso Welcome Télévision, au besoin de partout dans le monde. Ba yeba Maman Rachel, qu'est-ce qui vous a poussé ya ko la musique ou soit sentiment to gouana et où tabino wa pas ya ko la musique. Lolo to mona Maman Rachel, une grande chanteuse na mboka la biso. Hein? La partie chrétienne, si je peux bien préciser, sentiment est où tu as Maman Rachel Azakaka, mon yembi on kola tie mandat. Hein? Ko yemba ezana batebe zo yemba na bango. Même si tu mandat, ya ko yembe la Nzambe, ya ko mandat comment? Eza appel. Mandat eza appel. Hein? Batuming ba na pe ko yembe la Nzambe msubatika. Mais biso to sokoba depuis 2000 tilelo yo oya au pesabiso micro na auto le baliboso a monde bazota la biso c'est que ça mandat auto jouer pas na Nzambe to bani ko moi kala to lobi depuis bon moi na to koli mais ko banda musala oyo lokola profession quelque part lokola pe mandat quelque part pour pas na Nzambe plan Nzambe ça ya mutu pesa hein Nzambe za dictateur T aye atambola kana mutu alors bien moi je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un attend ma voix il ouvre et j'entre. Ok, maman Rachel, tu comprends bien que ça, le lot pour sa musique, pour Nabino, maman Rachel, ils appellent Nzambe. Et maman Rachel, la musique où ils appellent Nzambe, bien sûr, ils ont boulot, tu es bien. Moussala Nyonso, ils ont un modèle. Pour na modèle na musique chrétienne, ils ont un nani. Ils sont vraiment modèle de la canal. Bon, tu le bien, tu es cause un modèle, bah, il va y belé. Mais biso ya tobani ko yemba na bete na na bani ko yemba mokie kino na comme lelo maman na bana donc nazali kota mingi ba musique ya libanda. Maman Rachel te uskola de bien ko yemba na lelo ko sela Nzambe je peux dire eza appel Nzambe benga yo sikoyo yebisa biso modèle na yo na musique chrétienne précisément mboka la biso eza kanani. Ou souhaite na peso goût ya ko sa musique chrétienne pour l'autre mot la maman Rachel Paté mazo yemba zo bénir peuple de Dieu. Te biso muta pesi biso goûter. Mais to bi ke to za na appel. Appel eza eloko mutazo banda nango uta bo mwana koli. Et na webso li kamoko peut-être ko kamisa yo banda maman Rachel abandi ko yemba. Na yemba nzembo mutute. Dès que na bandi ko yembela Nzambe ko la benginga kwa ko yemba bana bo mwana mais ko sala ngolo ko la musala. Kusala ngolo kola appel mandat oye mona na miso batu na yemba nzemba mutute
partout na yembaka banzembo nanga mais na posa ya kotala pe kobakisa boyebi mingi na ne kotala banzembo ya bande kwa libanda bande kolanda bango mingi neti nani Rebecca Malope modèle na yo na musique chrétienne modèle penzate mais kotala parce que ti lelo musala oyo esinga pe kotala baninga pona yango ndoko za boyebi pe mayele ya kobakisa na oyo ezozanga yo biso nyonso bayembi oyo aza na Congo oyo azoko évoluer okomona mingi misoka yembi lokola mutu kingandi soka yembi lokola sergi ngandi lokola payen moko boye lokola donc ce que ezane loko mpa tala oyo ya mokie kokozwa en tant que artiste et pas muninga po ebe abakisa mais air biso tozoyemba wana nayebi ke ba air wana ba 2000 wana mama Laure Mbongo bazalaki ba sœur Marie babandaki biso pe to bandaki pour maman Rachel ouso tanga moi ba maman Laure Mbongo bazali ba sœur Marie bazali pourquoi pas parmi le deux moi quoi c'est un modèle na yo apeso guana pe je peux dire oh imita quand même la voix yo kika moko na Rebecca une étrangère on a té moi décalage wana pourquoi biboye na boy bango te na lobi ke bango ba bimaki et la kisi ba uti quelque part yango ba bimi mais bazapi na ba modèle na bango bien sûr wana na ibango te na ebité biso pe to sa quelque to bimaki pe nzela wana pour te dire que premier album na bisoto ko banda groupe to na 2000 c'est que to uti pe quelque part to yena eloko moko boy hein mais ndenga bane ko tala mingi bango soki na tala mingi bande ko wana Rebecca par exemple parce que na sa ko to tant mingi ya ye ya bango mais wana 2000 ba sœur Laure babimi Marie me semble pas bimi kozwa tant mingi ya kotala sœur Rebecca hein vous êtes capable là peut vraiment interpréter nzembo na ye pe vraiment to ki moi ba sans sœur Rebecca bon na évité par la grâce de Dieu mais ngai souci na ngai ka tena interpréter nenga yembaka mon souci mayele na ye ka ya ko yemba mon souci ka mayele ya ko yemba na bakisa un plus na onga naza nango te sa façon seulement ya ko yemba technique vocale na ye sa façon na ye ya ko yemba ndi ba ko aisance sur scène voilà je crois yo pour ça bon bino peuple dans le ba ok merci fidèles téléspectateurs merci fidèles téléspectateurs de découvrir en bientôt de redécouvrir vraiment hein de quoi maman Rachel a capable. Maman Rachel, êtes-vous mariée? Oui, sérieusement mariée. Depuis quand? Depuis 1998. Je suis mariée. Le professeur Nzei, mon coach. Oui, le professeur Nzei, c'est votre mari? Maman Rachel Nzei, l'épouse du professeur Nzei. Professeur Nzei, c'est Ina. Donc, tout le bac prof, coach à ma case, c'est aussi pas professeur. Il y a un coach ma camion. Hein, ngaza na part nanga etant que moyembi yem tazo bongisa azo chaboye po et le musale comme bien c'est lui donc le quoi kaka maman Laure Mbongo na papa Christian Lemba gloire à Dieu donc vous avez na ko bape ba idole na bino pe professeur Nzei papa Nzei et maman Rachel gloire à Dieu OK maman Rachel mère de combien d'enfants? 4 enfants. Amen. Napesi Israël Drumer Nabiso, Israël. Votre fils a zappé un groupe. Oui. Dans les un groupe à famille hein. Zamba sali biso ka ngolu. Hein, Israël azali archange ayemba kasuma kasi azana groupe T, yazana classe. Et toi na précieux, peut toi na tégra. Que Dieu soit loué, et ça vraiment bien, il y a quoi élever bana selon la parole de Dieu. Si tout ce qui est vrai, la misala nzambe za bien félicitations. Maman Rachel, tu as la question moi tu tunayo. Maman Rachel, rappelez-moi son nom rapidement combo ya groupe ezani. La ville de l'Éternel, la ville, le Kolamboka. La ville de l'Éternel. Pardon. La ville de l'Éternel. Amen. La ville de l'Éternel, Mboka, ya Yahweh. Ok, c'est quoi? Pourquoi la ville de l'Éternel? Oui, ils ont na Isaïe 48, pardon, Isaïe 61, Zamba Zoloba, on vous l'appellera. Hein? Zamba Zoloba, que Bakobenga Biso, la ville de l'Éternel. Donc, ils ont dit, Kombo, Nzambende a pesa kibiso, Kotanga na Mokanda Isaïe, Nde a pesa kibiso Kombo wana, Esika ya wafandaka.
mboka oyo ndenge ozomona yawe afandaka awa oza mboka na ye donc mboka yawe efo engenga mboka yawe eza bepelaka mboka yawe eza na moto yango moto mpe kita na moto eza na kati amen. Bien, maman Rachel, tu as bien expliqué biso ville éternelle. Oui, ils ont bon combo il y a groupe nabino non. Maman Rachel, tu as ma solo Mickey il y a carrière musicale na yo. Et si biso que depuis enfance banda musique boye boye. Et puis le lot on s'est retrouvé dans groupe na yo moko la ville de l'éternel. La ville de l'éternel a réalisé déjà combien d'albums? Tozaka kana moko ya tolobi banda 2000 to bandi lokola groupe. La profession aussi. Depuis 2000, tout ça qu'on a album Moko, Kitana Moto, Oyo, tout ça présenté bino. Yango en CD, Kitana Moto, Ope Wotala, Moko Banzembu, Oyo, Kitana Moto. Et bon, moi, bâton est belé, bon, de pour Bandai, tu calculé en 2000, tu le 2018, ça fait déjà 18 ans passé, non? Tu le Lozaka Canal, réalisé qu'un album Moko. Eh, là, on a une difficulté, il y a producteur. Ou soit yo moka eba effort personnel na yo manka kimbongo ou soit appui musu c'est d'ailleurs quitter. Oui, et makambo ebele. Tant que maman penandaku makambo ebele, tukutana makambo ebele ya pasi. Et ça qui to évoluer te na côté ya kosaba album mususu. Wana côté ndaku nanga, côté biso batu. Tout makambo ebele ba malade, makambo ebele ça qui que to évoluer penzate. Deuxième côté profession ndenge musala oyo kola bien gibiso soutien pe aussi et ça qui moi mon qui est vraiment toi na ba personne à biso moko tozo bunda biso moko tozo sala biso moko kino lelo ndenge mondi yo yeko kuta biso awa tozo bunda ka biso moko na ngolo nzambe pe tozo lembate po to yebi ke wa bengi biso za fidèle. Ok, merci maman Rachel. On réalisé déjà album Moko et Sibso na titre ya Kita la moto et puis deuxième album de Yango Ozako préparé pour na ils a déjà réalisé bientôt et maman Rachel ba difficulté nini okute nango pendant premier album na outko réalisé on manque qui finance ou soit ndé na hotel global bosso producteur azali to ba effort personnel tes ba effort moko personnel ngolobi que kutana na ba difficulté makasi parce que to bundaka biso moko et ba tant que maman tant que parent ozananda kozana bana batangaka pe musala nzambe tokotika ngote pote tozwi mandat tolobi tozana appel nzambe chaque fois tona posa ya kosala ngo ozokabola nandaku na yango ekendeki mwa malamu penza te makambo mingi ezangaki poste parce que effort moko loboko musiko ko sunga biso ezalaki te mais tozondima nzambe parce que wasali na biso l'équipe mingi tozo croire que akosala susa minene na nzela pe na etando oyo yo tie biso tozondi makezamba ko mingi oyo kapembela na biso bakomona pe biso bako sunga biso na musala oyo vraiment tozana besoin makasi ya soutien ya bande ko sunga biso na musala oyo po etekende vraiment liboso gloire à Dieu. Mais ce qui est là maman Rachel producteur à Monani à cause aller bienvenue na groupe Nabino toko yambaye makasi tokoyambaye makasi boso merci na producteur monene nzambe oyo toza kotika te pona ye tozokoba kaka na ye tozolanda tozokende pe yo ozoya topeso merci tozondima ete okozala malamu na groupe la vie d'éternel tokotambola na yo elongo ekopambola yo pe biso nyonso pe tokopambola nzambe gloire à Dieu. Maman Rachel elon ne s'appelle premièrement pour na yo moko et ça endurance. Vous savez, c'est ce qui est au bandit depuis 2000 ans. Si le 2018, nous avons réalisé l'album Moko. Ce n'est pas une messe à faire. Je suis fatigué, non? na kutana ba pression ebele atiki na ye mais chez toi c'est pas le cas endurance c'est qui rati lelo oza ko réaliser deuxième album félicitations na papa Nzei ozali ko soutenir yo de près ou de loin ou surtout ou je peux dire sur tous les plans pour que la vie d'éternel et que toujours liboso maman Rachel tu veux ton nom sur la featuring au pensa ka ko sala featuring na musicien chrétien moko ya mboka la biso ou soit déjà au sala. Oui, déjà si na sala, to sala mon kona papa Jean René baleketa na pesi mbote na côté des États-Unis, ndenga zali kuna nzamba pambola ye, pe na sali mosusu verbe être oyo bokoyoka kala mingi te bokomona ngo pe da papa Harry, papa
Henri Papa, Moulaja, yango nde tosalaki na ye. Nasepela kosala yango eza malamu. Na bana pe kosepela kosala yango na Sœur Marie un jour. Na bana pe kosepela na sala na ye, mais gloire à Dieu. Nzamba azwa lokumu na oyo nzamba asala. Amen. Bien, maman Rachel, toki osa déjà featuring na papa Jean-René Baleketa. Osa featuring na Henri Papa. Sikoyo pourquoi batwala mibale mingi ngelo bela sir papa frère Henri Papa asa plus sollicité na bino ba musicien chrétien pour la nini. Ngai featuring na ye ezaki pona ayebana te. Ezaki kaka ndoto na lotaki. Tana préparer nzembo oyo na lotaki yango ki tosali na ye toyembi na ye yango pe ndembo tindaki ngai pe na kutana na yebisaki ka ndenge pe na lotaki ke na yembi na yo na préféré pe okota na nzembo oyo yango pe akotaki. Pour le frère Henri Papa, dernièrement tu koyambaka na Donai awa un frère, il passé à featuring na Henri Papa. Est-ce que non, azalaka disons asololaka bien, azalaka play soko bengi a répondre à l'invitation mutu avec humble, azalaka humble. Et puis attaquer bino attaquer vraiment mingité par rapport à bamisusu et puis yo futi mbongo te tozaka pour expliquer non frère za kindoto ya to sa featuring le kaki bongo ou soit masolo musu za kati non masolo musu za kité frère aza tellement bien azane bien on soka aza bien faut que lobaka to zela ka te soka kufi te frère papa Henri aza bien na yebisa ki papa na partager na ye ki na lotaki boye to bengi pe aye eloko te ayembi mbongo te na belo côté ayembi pe la clip pe ayepe sili. Merci maman Rachel d'être spectateur Totuko Olanda moi mingi o Totuko maman Rachel a Totuko pesa concernant son album et carrière musicale na ye yango la maman Rachel nde toza komona biso moko toza na équipe complète bande ko bazana sima faut exhiber moi une chanson pour la gloire et honneur ya Nzambe et to continuer après. Welcome TV. Mama,
Welcome TV. Bien, merci, fidèles téléspectateurs. Là, nous venons de suivre Verbe être. Il y a deuxième album, il y a notre sœur Rachel Nzei. Maman Rachel Nzei, Verbe être. Donc moi, chaleur, moi, boye. Donc, ça va, hein? Verbe être. Pourquoi verbe être? Nzamba zali pama. Nzamba zali. Naingesa mutu moko nzamba za. Oyebi bana Israël bazaki na boumbu. Tango Moïse akiaka ngola bango, Nzamba yebisi Moïse boye. Ayebisi yebisa bango. Oyo azali ye mutatindinga na yebisa bino. Yango ngape na zebisa moto moko. Oyo azali ye mutatindinga na yebisa yote ye azali. Même citation zoleka, même vini zoleka nango, même problème ni zoleka nango, même ata musalo ya koyemba. Moyembi moko, musali na Nzambe. Ezala mutu nyonso. Problème wana zoleka nango, Nzambe azali. Yango de verbe être. Merci, Maman Rachel. Verbe être. Maman Rachel, vous savez, dans la Welcome Télévision, partout dans le monde, Mingiban à Londres, pourquoi pas ici, en République démocratique du Congo. En tant que femme, comment on gère la musique et, femme mariée bien sûr, comment on gère la musique et votre foyer? Oui, to gère kango na ngolo Nzambe kaka. Soki Nzambe apesi yo musala, ayebi ndenga ko peso mayele ya ko partager musala wana. Tozaka apa kaka koyemba te église peza. To sala pe Nzambe na église. Donc ndako ezali musala na ngai moko ya koyembeza pe etonga ezali. Yango donc nyonso kola pesa kame to kabolaka ndaku, oyebi tan ndaku, oyebi tan ko kende église, oyebi tan ko kende pe répétition. Donc nous ce qui ndaka malamu na ngolo Nzambe wa pesi yo manda ya musala. Ayebi nenga sunga kabiso ezaka bien elekaka bien nyonso. Ok, merci que Dieu soit loué. Quand Dieu donne une vision, après ça rappelle une provision. Merci Maman Rachel, de comme kende. Lentement sûrement vers la fin de notre émission, en tant que maman, femme, message nous ko pesa na ba maman bazolanda yo. Oh, maman nyonso asa capable. Maman nyonso asa capable ya kosala eloko. Ezalo yembaka te, ezalo tekaka, ezalo sala kani donc maman aza mutu mwa kosala eloko, ane eloko kati na ye. Valeur moko Nzamba pesa kati na maman. Ezalo tekaka, ezalo yembaka, ezalo sala musala nini, kozala pamba te, maman aza na tina makasi, pe aza na valeur kati na maman nyonso. Maman sozolanda nga, maman oza tina. Oza na valeur makasi. Donc kati oza na ba potentialité Nzamba tia ko pesa pe libota mu Congo, monde, peuple Nzambe basungami na yango. Ok, merci Maman Rachel. Je crois bien, maman Bazolanda Bisso. Là, je vois Maman Raissa Vambili et les autres mamans, Maman Mado, va comprendre bien le message. Oh, Maman Rachel a pessi. Maman Rachel, tu aimes bien mon côté. Tu moni Bozali complet. Papa Zali et puis groupe exact complet. Pour ne pas dire que Maman Rachel a ça la solo vocal. Ok, présenter Bisso groupe. Qu'est-ce qu'il fait au sein du groupe? Ouais, toza liboso, toza na papa, yende coach na biso, makam nyonso bozomona mabongisa nyonso oyo, yende mutasungaka biso, so ko la pesi biso inspiration ko butape na ye, ko butape na nga, so que inspiration ye, yende abongisaka nyonso pote ekende bien na kati ya groupe ba chantre baza. Bango so bazali wana première voix, deuxième voix baza wana ba clavieriste, instrumentiste Bazali, Ndengozomona Bangon, son frère Christian, tu bien qu'avec Christian Sainté, pour habiter à Sainté, frère Hervé, guitare, pour habiter à guitare, Israël, moi Nangai, Yewana, Yaliboso, frère Nabiso Alex, Ye habite à guitare basse, P. Awa Hervé Sainté, pour habiter à Sainté, tu sais Hervé Sainté. On a chantre, tu as Sœur Glodis, maman pasteur. Tu as Sœur Nonon. Il faut manifester, hein? Sœur Glodis, Sœur Nonon, frère Jérémie, Sœur Fabiola, Sœur Gétrude, Sœur Ursule, maman Esther, maman Bana, Yewana, maman Irène, maman Bana Yewana.
Ok, merci tous pour la présentation et groupe. Félicitations maman Rachel. Nabino Babozo Landabiso, ce Québec qui n'a pas la vie de l'éternel. Bon, moni baza complot, tout le monde va défoncer, tout le monde na action, baza complot. Félicitations une fois de plus à maman Rachel. Maman Rachel, tu comme presque à la fin de l'émission Nabiso. Mot de la fin, il y a des fois nous bazali Landabiso partout dans le monde entier. Et puis message nous sous copé, ça joue à répétition, vous répétez kawapi, peut-être visiter baza pour ça visiter tout et tout. Numéro na biso ya téléphone liboso toza na 084 20 19 865 084 20 19 865 to bengi na 09 98 23 12 17 soko lingi osimbami na musala oyo pour soutenir biso et si quand ozali okobenga biso na numéro wana alors ya suka nazo pesa mbote makasi merci mingi na couple Israël Muteba na mami nzamba pambola bino mingi papa na mama na musala munene bozo sala pona biso nzamba pambola bino mingi na pamboli na pesi sumbote na nga na papa Yves nga bien ka Yves production nzamba pambola yo papa Yves papa Mandala président nzamba pambola mama Tido ville bandal propre Zamba pambola mingi pe merci mingi na soutien na bino papa JP moi c'est ya maman mobali ya maman Esther Zamba pambola mingi papa pona soutien na bino tika nzambo ya biso akanisa bino makasi to pesu mbote na pasteur Mosi papa nzamba pambola su makasi pona soutien na bino na musala oyo tika bayembi nyonso ya la vie de l'éternel to uti na bino musika tile to sokoba na bino bolingo wana esengo wana bokoba nango kaka nzamba pambola bino na mobali nanga pe lisusu nzambe apese su makasi professeur Nzei na lingie mingi parce que ceux qui balobaka ete na sima ya mobali ya makasi mwasi makasi azali c'est que na sima mwasi makasi mobali pe ya makasi azali donc merci mingi na professeur Nzei pe merci mingi na balandi nyonso et si quand soyo kozala eza na mboka nini po boza ebele bokolandango na tangi mboka te mais soutien na bino pona groupe oyo ekopambola nzambe ete groupe etombama numéro de to pesi benga biso pour te soutenir FA oyo ekende liboso merci gloire à Dieu. Bien, merci, fidèles téléspectateurs de Welcome Télévision. C'est ici que nous achevons notre émission Adonai. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci à Patrick Baba qui était derrière la caméra. Merci à Madame Raissa Vambili. Merci à notre boss, les pasteurs. Bienvenue mes salons. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci à tout le monde qui nous a suivis de près ou de loin. Merci. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir.